Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mosepelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kopesa matondo accenti twasakidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie, bon c'est pela qui n'a pas service ni so CAA pesa kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Mercredi, elle a balantignon sur le journal, appel pour le peuple info linga, la nabi qui vous a kébé, le soir poste téléviseur nabino, pour la colanda journal nabino, l'autre au fond la masolo, la présidence pour la côté sabino que Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a déposé qui démissionne mardi 20 février et pas il y a chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire apponi mandat électif Nadine Assona, hérité Mapindemi. Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge ayambamaki mokolo ya mardi 20 février 2024 na cité ya Union africaine et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezalaki bongo question pour na Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge ayeba na ko présenter démission na ye et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki kotika lettre ya démission na ye. Mon côté à Bossani ke Jean-Michel Samaloukonde Kenge azalaki élu député na circonscription électorale ya Kasenga pour na oyo etali élection ya le 20 décembre 2023. Donc azali élu député national délai et pesamelaki bango na ba membre nyonso ya gouvernement pe ba mandataire public oyo nyonso ba ponamaki lokola ba député ba yeba na kopona entre kotikala na mandat législatif to pe kotikala membre ya gouvernement na tina wana Jean-Michel Samaloukonde Kenge a respectaki règle pe délai oyo akomaki epa ya chef de l'État masolo et betamaki kitoko bosimba ke Jean-Michel Samaloukonde Kenge azalaki na tête ya gouvernement depuis le 15 février 2021 na terme ya ba consultation nationale oyo chef de l'État a initiaki na novembre 2020. Jean-Michel Samaloukonde Kenge a sali musala a dirigé gouvernement pendant 3 ans. Boye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ngambu na ye azwaki acte ya démission ya Jean-Michel Samaloukonde Kenge pe alobi na ye gouvernement na ye nyonso bakwei kasi esengeli ba assumer ba affaire courante vi ba situation oyo mboka ezali ko traverser pour le moment nyonso elekaki vraiment kitoko. Jean-Michel Samaloukonde Kenge aponi mandat électif kuna na Assemblée nationale et pas wapi a co-siéger désormais lokola député national. Namasolo, il y a Assemblée nationale, Bosengel Kosimba, que président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Ayambaki, mardi 20 février, na bureau nae, honorable Fifi Masuka Oyo, Azali, gouverneur na province, yalo là-bas, héritier Mapindemi, pas détail. Président ya bureau provisoire ya Assemblée nationale Christophe Mbosso a fongola ki ba porte na ye mardi 20 février 2024 na musala epa ya madame Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini oyo azali député national eli ya Kolwezi pe gouverneur a eu ya province ya Lualaba masolo na bango etournaki mingi ezalaki vraiment ayaki kozwa epa ya autorité ya président ya présidium ya Union sacrée de la nation ba orientation par rapport ya santé ya Union sacrée de la nation na province na ye nde na suka masolo na bango Fifi Masuka alobaki boye en tant que lui ya province ya Lualaba na circonscription électorale ya Kolwezi pe vice gouverneur ya Lualaba ezalaki bongo normal aya ko passer to ko présenter ba civilité na ye et pas ya autorité ya Assemblée nationale ezali kaka autorité ya Assemblée nationale te kasi azali pe président ya présidium ya Union sacrée de la nation
payé azali ko représenter na niveau ya province ya lolaba union sacrée de la nation na tina wana ba betaki masolo pona oyo etali élection na niveau national provincial pe municipal ye alobi ayaki pe komona ye lokola autorité azwa orientation par rapport ya santé ya union sacrée na province pe avant a préciser que raison oyo ememi vraiment ezali raison moko politique en tant que député national ezalaki important komona mentor na ye pona koyeba kozwa quelques conseils pe ko continuer mandat oyo bango baponi par rapport ya lelo alobi azali député national pe provincial azali ko occuper poste ya gouverneur AI pe ayaki ko senga ba conseil oyo ya Christophe Mboso Nkodi Mpwanga pambate azali frappé na incompatibilité Fifi Masuka aponi ko siéger na assemblée provinciale alobi a déposé déjà lettre na ye a kotika na niveau provincial natina wana azali ko zonga na ville ya Kolwezi assemblée provinciale a validé ba mandat ba députés provinciaux donc aponi mbala oyo ko continuer na niveau ya union sacrée de la nation azaki na besoin ya base ko la présidium a répété azalaki pe na besoin ya base na tina wana a continuer ko travailler à partir ya base ndenge atalisi na ngambo na ye président Christophe Mboso Nkodi Mpwanga a éclairé opinion par rapport ya ba personne oyo bazali frappé na incompatibilité soki démission ezalité et sengeli ba pona entre assemblée nationale na ba fonction oyo bazali ko occuper donc sengeli ko sala choix ezali démission te pambate ba ministre bazali ko présenter ba démission ezali wana et pas ya premier ministre Kassié na tournaé ezali bongo ko présenter démission et pas ya chef de l'état assemblée nationale a cause ba démission te kasi oyo nyonso azali ministre to vice ministre to pe mandataire et sengeli asala choix ya ko siéger na assemblée nationale ba mosusu ba opérer déjà ba choix na bango pe lelo bango ba poni etikala kaka ndenge bango ba poni tina minuit et oyo nyonso asepeli ko siéger na assemblée nationale a ko renoncer mandat na ye mosusu oyo azana yango. Na masolo ya seni bosengeli kosimba que deuxième vice-président ya commission électorale nationale indépendante seni na mukuse Didi Manara akambaki délégation ya seni na Masimanimba pona ko évoluer ba condition ya organisation ya ba élection na ndenge ya malamu. Stéphane Skande hérité Mapindeli. Comme vous le savez, ayant finalisé la première mission des 3 missions conférées au bureau provisoire, Serge Bahati oyo azali rapporteur ya bureau provisoire ya Assemblée nationale alobelaki commission spéciale oyo ezali chargé à élaborer règlement d'ordre intérieur na point de presse ou asalaki na cabinet na ya Mosala. Serge Bahati secrétaire rapporteur ya bureau provisoire ya Assemblée nationale azongelaki essentiel ya plénière oyo esalimaki lundi 19 février na suka na yango ba décidaki kotia en place commission spéciale oyo ezali chargé pour na élaborer règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale après avoir finalisé première il y a 3 missions oyo et pesameli bango na bureau provisoire assemblée plénière bazali ko entamer deuxième mission oyo ezali ko élaborer règlement d'ordre intérieur ya assemblée nationale na tina wanande plénière et kozala ekolobela mingi expression ya critère d'abord pour la représentativité ya ba caucus ya ba province oyo ba kopesa 3 délégués sur base ya wana bango ba solliciter critérium oyo ezali ko tenir compte ya profil juriste pe lisusu scientifique lokola esengeli boyeba règlement d'ordre intérieur ezali outil moko oyo et corrigir fonctionnement ya assemblée nationale et sengeli ezala respecter na esprit ya constitution pe lisusu et sengeli ba tenir compte ya parallélisme ya contexte socio-économique pe politique actuel pe lisusu ba yeba na kosala nyonso pour na rendre assemblée nationale ezala outil moko ko permettre pour na adresser danger ya mikolo oyo danger oyo ezali mingi ya monde ezali na mutation danger socio-économique ndenge secrétaire rapporteur atalisaki na kawana précis enseigné que ezali ko exiger assemblée nationale aye bana kozala mise à jour pour na ko permettre ba parlementaire baye bana ko mema ba désirata ya population pe institution na bango ezala réellement na service ya population to na nation en général pe lisusu bazali ko réceptionner ba 3 mandataires recommandés et pas ya caucus ya province nyonso ba ko entériner constitution ya commission spéciale où ezali chargé pour na élaboration ya adoption ya règlement d'ordre intérieur pe lisusu présentation ya bureau ba ko présider commission oyo et kozana délai moko ya mosala po na kosala juridiquement et scientifiquement ba ko produire règlement de l'intérieur oyo et komema législature ya lelo
le sous le règlement de l'intérieur et la 4e législature Serge Bahati a talisé l'esprit à continuité à l'État, bako respecter esprit à ancien règlement. Kasi bako adapter contexte socio-économique et politique actuel, oyo ezali ko exiger ba avancer pe ba réforme. Informateur Augustin Kabouya a Kobaiki mardi 20 février na ba consultation ya ba parti na ba regroupement politique ya ndenge na ndenge po na koyeba mingi bolanda ba détail pa Stéphane Skandi na Nathalie Kaila. Jean-Pierre Bemba Ngombo, vice-premier ministre, premier ministre et la défense sortant, patron et parti politique Mouvement pour la libération du Congo, MLC, Nabalié Nabango, Bakende qui réaffirmé appartenance Nabango, na majorité parlementaire, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Liboso et la presse. F. Bazaïba, secrétaire général de MLCP, ministre d'État sortant et environnement, Atalisa Kikebaya qui kosa la formalité constitutionnelle na période de campagne, autorité morale na bango. Atika kite kosenga na ba Congolais, bape sa voix na bango na ba député ya Union Sacrée. Tina Wanande, Bakoka kite kozanga ko signer acte d'engagement au ezali signe soutien na bango et pays chef de l'État. Didier Bidimbu, ministre sortant ya hydrocarbures na regroupement na bango AVC et alliés, Bazana 5 députés nationaux et 5 provinciaux, bango pe batalisa qui appartenance na bango na famille politique ya chef de l'État. Akumisaki Moussala ya informateur oyo alati souci ya président Félix Antoine Tshisekedi. Peter Kazadi, vice-premier ministre, premier ministre et intérieur sortant, Akumba qui peut regroupement na bango 4 AC, oyo ezali na 16 députés nationaux. Oyo bakozala na disposition ya président de la République ya ko contribuer pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Alternance chrétienne ya professeur Lito Bangope ba répondre qui une invitation ya informateur honorable Augustin Kabouya. But moko ya ko réaffirmer majorité na bango na famille politique ya président de la République. Tina Wanande basigna qui peut acte d'engagement na bango basoueta qui succès na Union Sacrée. Honorable Christophe Mboso Kodia o azali bongo président ya bureau d'âge na Assemblée nationale pe représentant ya regroupement AAC Palou AACR oyo bazali bongo na 27 députés bango pe na tour na bango basigna ki acte d'engagement ya appartenance na bango na Union Sacrée ti na 2028 azanga kite ko féliciter na ngamu na ye musala oyo Augustin Kabouya informateur azali kosala ya koyamba batu na ndenge moko ya kitoko musala ezali kosalema po ebota pe mbuma moko ya kitoko. Dans la culture, que structure artistique et culturelle, il y a pas création, Basalaki, mardi 20 février, na centre Wallonie-Bruxelles, ouverture, il y a première édition, il y a festival international de création artistique, Fikra, Namukuse, Nathalie Kaila, Nadine Asona. Et l'enfer qui est à moi. Centre Wallonie-Bruxelles, Nde Eyambaki, première édition, il y a festival international de création artistique Figra Namokuse, Nyon Sonabokambe, Mia structure artistique et culturelle, Yon pa création, cérémonie haute en couleur Oyo et Bandaki Namo de circonstances, il y a coordonnateur adjoint à Fikra, Emmanuel Kazadi Baki, c'est la caille l'incarnation de l'intelligence, Oyo Atalisaki Namokuse, Tina ya Fikra, PID Oyo et Wutaki Nanzela ya création Yampa, Bongo na sima, artiste, ya troupe théâtrale ya Yampa, la résistance, baleka kibona kosala, ba exhibition ya ndenge na ndenge, na sima Gilles Ferry ya Congo Brazzaville, yepe aleka ki kosala ba compte na ye, oyo ezalaki vraiment apprécié, na assistance, bongo na sima, ba pas de danse ya misiku, danse ya matadi, ezalaki au rendez-vous, nyonso kaka, Pona kolié utile à l'agréable Nasuka na nyonso coordonnateur adjoint ya Fikra Emmanuel Kazadi azwaki maloba pona ko remercier ba nyonso ba contribuaki de près ou de loin pona récite ya première édition ya Fikra Oyo na micro ya Info Lingala coordonnateur ya Fikra Sonville Mankwe Mahela a expliqué boye.
Enfin, les canisiers à la FICRA, et les canisiers bandaki bandakala. Donc depuis to créer qui structure na biso yam pas création, donc la métropole c'est le même objectif. Donc on avait constaté que Kinshasa est comme un peu vide par rapport à l'activité culturelle ou à la salle. Oui, dans les projets, il faut permettre aux artistes de faire la création et belé pour que Aramo ya biso wana ou ya art ya plateau, art ya scène, ils ont Osimbake Milulu ya première édition loko la efungwamaki mardi le 20 février ezokoba sekokoba na basite ebele awa na Kinshasa oyo cérémonie ya clôture ekosalema samedi 24 février 2024 bosengeli ko retenir lisusuke festival international de création artistique ezali vraiment pour ko promouvoir culture pe création artistique pour la première édition oyo ba province ya Kinshasa Kwilu na Congo central nde bazala ki reteni pour na ko agrémenter Milulu oyo. Compagnie africaine d'aviation CA na mukuse pour l'année 2024 a présenté ba vœu le meilleur na ba client nyonso. Bonne année na CAA Mfumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA aye na bon pikili kinyoso, ko besa matondo accenti. Toi sakidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba. CAA compagnie ya bana mboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité. Bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati à RDC. A offre kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS. Pour la cause de la santé à kitoko poto ezali c'est mon corps Protivap. Ah merci! Yabouine! Bana nyoso baza kuringa! À la prochaine! Vous allez quoi demain? Protivap est tonne la protéine et énergie! Ah papa merci! Merci pour les Protivap! C'est bon pour les enfants! Eh Bino! Bote la baonine! Bote ma kodona Bino! Rama kansa bamba bonga! Pona bana na yo bakumarukura bana oyo! Faut laisser kabango! Poto poto! Protivap! Et ça va pota pota te! Allez, kamata! Bon appétit! Bana nyeso ba yaka Protivap! Ah ba sisi kulia ya bango Protivap! Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro! Tala! Ba yango! Chante kitoko ntoto makachi! Tukana mbimbi! Oyo tukana mbimbi! Makusa! Protivap! Poto kitoko pona ba bébé pro. Maintenant so azali na posa kolata ba sapatu ya kitoko esika ezali se moko epa ya Papa Griff na 7e rue Lumete. Papa sinangai eutako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Et puis oyebi batezaki na Limete. Toki na premier ministre nous allons na misé oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre de la culture Azali,
ministre ya industrie azali, ministre ya PMI azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de maboko, on a diminué le taux de chômage? Pour nous, les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango. Si on est pour ça, la sapate, est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza a été pourquoi? Dans ce rôle, on a fait dans la gentille Mobila. Adjoint ezali chez Koko Moulumba, fils gouverneur Gentilly Modila. Nous avons même bonne foi. Alors, nous pas chef de l'État, nous avons essayé mon compte de politique, mais il fait qu'une bonne foi, l'autorité nous suspend pas. Moi, je pense que nous sommes effort. Et ça, des fois, on a vu nous. On a des fois, on a la salle. Ceux qui étaient dans la 7e rue, place commerciale. Na petit boulevard, place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele, pour mon aller la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État le but de soutenir Rio Yango na Bimisi. Mais, il faut soutenir un avis. Bon, je comprends, tant que client nous soit au Dakar, on va soutenir Rio. Il faut Simba-Science. Maintenant, dans Simba-Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala la fête, au diable, nous sommes la fête. Là, tu as fait ça. Aux ala la mariage, là, tu as fait. Aux ala sapat, tu as mon nez, le col à Éric. Il y a un ordinaire, comme un roi est mort. Le cocaï. Aux ala, le roi est mort. On comme un bolide, le col à Éric. Il y a un salon. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, comme il se doit. Oyoki, adresse Ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Famille Congo Betty Maurice, Toyo Rojano, Zalo Valentin, Pe Bomolo Brigitte, Bazana Mama Makasi, Yakoe Bisana Bandeko, Baninga Pe Baye Banina Bango, Liwa ya Mwana, Yaya, Noko, Pe Mobali na Bango, Congo Betty Emmanuel, Oyo Akufaki Mukolo ya samedi 17 février 2024, Nasima ya Bokono, ya Tango Mukuse. En attendant programme Ebima, Matanga ezali kosalema, Nandako ya Mowei, Oyo ezwami na Avenue Masimanimba, numéro 8 bis na quartier Matonge, na commune ya Kalamu, référence Avenue Oshwe, Tika Sango Oyo, ekomela bato nyonso, bayebaki Papa Emmanuel Congo Mbeti. Journal ya peuple et commune à Souka, ceux qui vont s'appeler qui n'a pas sa merci na Igor Ting Ozaki Bongo, na sima caméra montage sima makina Christian Kengebe Nipe Fabrice Ndombi. Journal ya peuple zaka supervisé na yemoko héritier Mapinde Mboti Kalamalam. Au revoir. Bonne année na CAA Mfumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA aye na bon pikili kinyoso, Kobesa Matondo, Accenti, toi Sakidila. Merci d'avoir passager na nyoso pour la confiance pour pesa kiye. Ya kwa accompagner bino année 2023 mobimba, CAA compagnie à Banamboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso, ba meilleure veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pas là qui n'a pas service ni au CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah!
CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS.